Jésus. Jésus. L'amour de Jésus. Le titre Mobondo de Ferregoula Fitira Ivani le Tanzanie vient de gagner une récompense à Tanzanie, meilleur hit de l'année 2025 au EAE Awards. Après Bizorbi à 2023, 2025, Ferregoula Itasika et Zui récompense. Bino Botiara Tembina Fere. Dans le mois de janvier, Awa, Bapesa qui est sous récompense, na Bénin, Ferregoula meilleur artiste. Il y a Afrique centrale. Cette fois-ci, meilleur hit. Il y a Afrique centrale en Afrique de l'Est. Mobondo. Yona nyobo ya fere. Rendez-vous ING Arena. To l'axe bango tulika bango nebele. Bino bato benga Ferregoula local. Boyana no awa. Nazana posa boy bisangai suki Tanzanie zaka na RDC. Parce que to moni na Africa Art Entertainment Award 2025. Nzembo ya Mobondo. Et bien, meilleur hit y Afrique centrale na Afrique de l'Est. Boy bisanga suki na mboko Tanzanie ba pesi fere récompense wana ezaka na RDC. Po bino to moni bino bokumba bla 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 belé. Jusqu'à lelo fera beta double Adidas Arena, beti Genève Arena, beti couleur café na 2024 bo continue benga e local. Nazo comprendre bino tuna posa na yeba. Soki makambo fere eloko récompense fere autour joie on. Eza lokuta te parce que yango na biso to sala yango te pe montage te so okina site internet na bango okina Facebook na bango okina ba réseaux sociaux na bango nyonso ya na Africa Award wana okomona ngo bo Ferregoula ibante Ferregoula baninga ete Ferregoula yango affiche officielle yango ibimina ba sponsor Ferregoula zana 13 sponsors na concert na ya ING Arena bo négligera Ferregoula Trace Africa Zali, Trace Ribera Zali, Bato Ebele Bazali, Africa numéro 1, le Tarmake, Banani, Bafnake, Bato Bazabe, Ba RFI, Bakiko sponsorisé événement Ferre. Bonzako bona Ferregoula Yumat. Ferregoula production, maison de production Ferregoula label na Ferre P. Et Zali na 4 événements. Bazo sponsorisé Ferre. Tant que Ferregoula n'est pas n'importe qui na musique congolaise. Botira Tembe. Boza makasi na kofinga makasi na koboya fere mais boya la biso ba récompense boy boza na ngote parce que Bizorbi na 2023 ils aura pu récompenser ya meilleur son de l'année kaka kuna na AEAE ils aura kiango Africa Art Entertainment Award 2023 Bizorbi ezwaki 2025 sous iti ya Mobondo ezui boye bisanga bino ba obo dingja afere on no fera ebanite musique na fera ebanite suka ibana kate Mobondo ne linge zalelo it's all na sur le plan international jamais linge zalate mutema mabe e futa kate mutema mabe botika mutema mabe Ferregoula za champion autika la champion Ferregoula za nde moto oyo asala ba chef d'œuvre yango ba chef d'œuvre na fere le zo futa Ferregoula nika boromina le palzuria Saint Thomas mokonzi na bino motozo nyoko la bino partout au Kenya, vous en souffrance. Beaucoup de souffrir. 2025,
kibondo kina bonzambe kala te ING arena wana soldat te salema moto liboso beta 15 000 congolais liboso beta deva 15 000 na Belgique ezafiri na kati ya salle mythique fere gola oka jour mona ma magasin moto so ma forme na Paris atalinga bina ba besinga moto mon frère mais neni nigo ngai bise ça va c'est bon yo pa bina nga ça va bina nga mais papa yo nga na ko ni oyimbaka mon frère mais pourquoi oza trop attaché na biloko na bino bobeta o ngai biloko ni na na obenga ba kosa ai biloko bobeta wana mon frère et me bino nulle part abisa l'effort un bon chanteur tal aspect non ozali papa demi sanze moyaka to pourtant na biso to na Marcelelo qui partait au JDO et au Kofi ozo comprendre frère ça frère so atali émission à Olobano so atali émission o ya Olobano que c'est vrai na ipsa nengwana ngani na magasin mo na Saint Paul ça ngabi papa demi sanze moyaka to beta na kuna na marché biso nyonso équiparate oye osali promotion na yo teli baya ata 2-3 personnes et bani ndengwa la débit tout est compliqué après ba dozoager faire ça ngani na mbote na mon frère. Très bonne nouvelle pour tous les Golazolas. Ferregolas en Afrique du Sud depuis lobby na pourquoi comme na Johannesburg kalate boyeba makamo Ferregolas tukino ko sala kuna. Je pense bien Ferregolas utukende parce que maison de distribution na zala kuna Sony Music Ferregolas ki kuna tobo santé que album Code 16 exact déjà à 80% finissage alors Ferregolas ki ko renouveler sur ba contrat na Sony Music ningi ba kumbela album asika alors ba golona ba goloise kuna pe quelques productions kozala fera ke kuna ko signer ba contrat ebele to boko loba to zela kino signature contrat salema boko mona suki ba concert suki renouvellement ba album ba musi de suite ko ya alors ba goloa to zale sengo boyi ba kino 2025 o kibondo kina bonzambe zo sala ba seka biso me biso to loba ati to loba ngara toujours ki biso to loba te ba evre biso ko sala to mo discrétion to zala on Ferregolas mitongo amati vola ke sa makelele a commune Afrique du Sud ka kurande bazui photo ba laksa bino kino mokonzi a commune mboka Afrique du Sud et para ba producteur nae peut-être on prend un disque d'or à faire audio aki ozo asusu ni yazo na 2022 on commence ba PC plaque musu kuna ya récompense ba golo bozala ko sakana te bozala ko sepela parce qu'il est père de la révolution de la musique congolaise azana mboka Afrique du Sud na janvier qui na Canada awa la question en Afrique du Sud ba contrat faire ma pam te souffrir bimi contrat na contrat déjà pour les États-Unis ko zo Tesla affaire mamaliza loboko asumbela ki faire alors ba golo to zala ko sepela parce que avant to beta ING arena oyo to sala makambo ebele to laksa ba onke to zala na makambo ebele to zana ba carnet d'adresse ta la faire to beta ba concert privé awa ba autorité mboka bazalaki asali yango makelele te biso ka ba golo to zakine sengo quelque chose arrive Afrique du Sud on a fait la kipambate et l'aura mutu ezoya